Shalom et bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Nzambe ya bomoi, oya sala peuple ya ba Égyptien. Nzambe oya sala peuple ya Israël. Mais mukolo moko, Nzamba yebisi Moïse. Nzamba yebisi Moïse, abi Moïse. Loba na peuple ya Israël il va garder silence. Loba na bango ba s'agiter. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Mais Nzamba a eu tous les deux peuples. A eu peuple à Israël à Tiel Liboso, peuple à Égypte à Tiel Nassima. Mais Nzamba, écoutez, il y a quand la Bible lobby, Nzamba fait traverser peuple à Israël dans la mer Rouge. Mais peuple égyptien, peuple égyptien, tant que va côté la mer Rouge, maye sangani et meli bango. Maye bungisi bango. Et ça la relation mususu na bokilio il faut mer Rouge mais la bango. Oui, bato ba songi bazo kwa bato ba égyptien. Da tout autour na yo za ba égyptien belé. Ba égyptien muninga na longolo na Kinshasa. Mama, mobali ana longolo na Kinshasa metango komi na poto biki aza mobali niveau na ngate. Yo banda ko beta ba carte na Kinshasa, olata ba pantalon minene na Kinshasa. Mwasi wana bala yo amemi yo na poto kendo balukela ye. Ba égyptien mo ebo kende musike zate. Yango ngide bisamutu moko a partir ya lelo kosala ke loko na sentimate moto aza moto nzamba za nzambe na mokili oyo mabele ki malamu na ebele mabele ki batu baza tellement ba ingrat batu baza tellement ba ingrat mais nangi na yebisa yo na mutema mabe o progresser te oya salela yo bolamu il faut ndima ye eloko ebo mabata poto eloko ebo mabata Afrique mo sinjo moninga la kiso mobali na ye obeta e mosinjo moninga la mema na ba relation moko beta e mosinjo oui surtout baso bazaka bilongi lokola ba heyule baza pre obeta batu mosinjo na ngila bisa mutu moko Marcel comme makabaninga no la relation na yo te. Oui, mais avant même à moninga la relation, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas à prêtre. À moi, c'est bien. À mobile, c'est bien. Oui, mais à ton sou, ça ne peut pas n'importe qui dans ma relation. À partir de l'élo, bon, ma relation est zangatina. Bon, ma contact est zangatina. 2021, quand on a sakanote. Oya lingio lingaye. Oya ndimako ndimaye. Oya sepelano sepelane. Oya sepelina yote. Mer rouge kabolabino. 081 375 2794 tika mosinzo oyebi nayebi sabino a poto eleki Afrique na kindoki poto eleki Afrique na songi poto eleki Afrique na lokuta poto eleka ka kindoki batu so bazaba kindoki na Kinshasa ba se retrouver a poto yango baraka ba songi tika nzambe apambola bino.